Makambo ya pasi, makambo ya mawa, sango ya pasi, sango ya mawa, bande konanga affaire liboma ya papa na biso Serge Mwembo. Bande konanga ezo salaka pasi pe mawa, kolala kolamuka na makambo bande konanga, o balobaka toujours et encore bisimba simba. Boyebi que dans la vie, il y a de ces personnes oyo nzambe ye moko kuna likolo aboyela batu wana bakota na banda kwa banganga. Eza na batu mosusu bandeko nanga tellement ke baza na ba étoile ya makasi. Tellement ke nzambe apona bango, nzambe alingaka te batu wana bakota na banda kwa nganga. Yango bomonaka batu mosusu ata soki akoti na ndako nganga, après quelque temps abeli liboma. To mutu wana après quelque temps akufi. Parce que eza na batu mosusu, en tout cas nzambe yeboko likolo ayebi ke mutu oyo akoki jamais kotikala na kokota na ndako wa nganga. Eza na batu mosusu ba kokota na bango na bandako wa nganga na facilité nyonso. Akokota penza kuna akie kosala bisala sala na yebi simba simba, soki aza na posa azala na mbongo, soki akozala na posa ke no aboma mutu, abomisa mutu, akokota na ye, tina nzambe ye moko likolo ayebi. Mais il y a aussi d'autres personnes, la famille, tellement ki aza na étoile, tellement ki nzambe alingaka ye, bande konanga yango bomonaka batu mosusu kokota kana kokota na ndako nganga, après 2 jours, après une semaine, mutu abeli liboma, to mutu akufi. Ezalaka bongo bandeko nanga kosala pasi mingi na motema kosala pasi pe mawa ba comédien makambo bandeko nanga tokomi koyoka awa komi kobangisa biso na niveau moko pas possible. Ebele ya batu bakotuna kendai kosimba kisi ya nini eza nini bandeko nanga histoire eza mulai. Makambo eza ebele bandeko nanga kane boyebi chez Étoile Ines TV bandeko nanga nyonso ezalaka nango na poasa. Nyonso totia kango na mesa. Nyonso tolobela kango na système moko ya somo. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na ebike boza ebele obo célébrer ba anniversaire na bino. Yango Étoile Ines TV na équipe na ye mobimba comme toujours. Ba ye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Ba sincère condoléances na ba o nyonso bazolela. Bandeko nanga kande na lobaka toujours et encore la famille tango matange yaka bisaka mutu moko te ke non lelo nazo ya pa na bina lobi kuna na okende kuna te. Matange yaka na cadre nango, matange yaka kaka ndenge elingi. Yango bandeko nanga na ye ko présenter ba condoléances na ba famille nyonso o ba kufeli papa, kufeli mama, grand frère Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système kwa bio, na système kwa gu, na système kwa kitoko, ba mapango ya koteka yango wana. Bandeko nanga ba mapango eza na $750 ya pamba osombi lupango. Somba lupango bandaka kotongisaka malembe tongisa malembe. La famille ezalaka toujours malamu ozana lupango yebike lelo ata lobi soki na koli na zana mwa bisika na kovanda tia ba locataire. De l'autre côté lelo koti kokufa oza papa oza mama oza na bana erotika la héritage ya bana na yo bakotelengana te. $750 y compris tous les documents na kati na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà.
Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi, toye lisusu bandeko nangai na sango ya mawa concernant comédien na biso na kombo ya Papa Serge Mwembo. La plupart des gens toyebi Papa Serge Mwembo ajouaka mingi cheye moko poutine de l'écriture la patrona. Lelo oyo Papa Serge Mwembo liboma eke zongi. Lelo o bandeko nanga ekomi pasi pe mawa na kote ya Papa Serge Mwembo. Que pasa? Ebele abatu bakotuna mama Étoile eza nini? Kisi yango akendaki kokota na ndako nganga eza kisi ya koboma batu to kisi ya kozala na mbongo to kisi ya ndenge nini? Avant na kokota na mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Bandeko nanga, en tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et comme ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Toko se makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi, bambote na Mama Eugénie. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko gu na système moko kitoko bandeko nanga Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi na ndenge moko ya kitoko. Gavker azawana asungaka batu o nyonso baza na problème ya santé, oza na problème ya hémorroïde interne tout pe externe o deranjaka yo benga Gavker. Pota libuma oyo esila kate yo penza na pota libumba ndeko nanga ezala yo ezala bana benga Gavker na système moko ya kitoko. Gavker asungaka batu o baza na problème ya sukali, oza na problème ya tension, AVC, en tout cas solution ya makasi pe ya kitoko ezalika na Gavker. Oza na problème ya banduta nzoto mobimba surtout biso basi après kobota omoni bandunda papa komi ko ima mwayata olata elamba na yo kandenge zalaka ya kitoko mwa robe mukuse. Je m'excuse ezalité benga Gavker. Ozana problème ba bouton ezana batu mosusu bazaka ba bouton moko esila kate benga Gavker. Ozana problème ya kote la mwa teinture na yo ezala kitoko. Gavker azana ba solution akopesa yo kisi ya komela eza pe na tonga o ya kochuba bandeko nanga ba produit na bango ezalaka na conséquence ata moko te. Donc tango okotaka na Gavker yo moko okosepela na système moko ya kitoko. La famille toye awa na papa na biso Serge. Papa na biso Serge kandenge zalaka abandaki kokola. Sikoyo na kokola na ye wana bando luka misala bando simba te.
amonika de l'autre côté à côté côté oyo ezo simba te côté kuna ezo simba te côté kuna ezo simba te ba côté nyonso o abando meka aomona ka keno ba revenir ya makasi ezalaki te. C'est ainsi que papa Serge na ba camarade na ye bayaki komitia na mutu balobi comme vie comme moi difficile côté na biso atato zwa 100 rand ezate $100 ezate $20 ezate comme ça tokende et pas ya nganga tozala na biso ba riche na kibu jeunesse na biso. C'est ainsi que papa Serge ye na ba camarade na ye bakendaki na ndako nganga. Tango bakomi pe na ndako nganga wana basololi nganga wana yebisi bango bino moko boyebi soki okoti na ndako nganga ezalaka toujours na mwa balwa bapesaka batu ezalaka toujours na ba condition bapesaka batu. Siko condition ya papa Serge bayebisaki ye balobi comme pona yo pour que ozala na mbongo kende obima na mwasi mwana muke moins de 15 ans bimana ye mais mwana wana azwaka zemite ezalaka bobimina ye tango bobimana ye mwana wana azala moseka nano ayebi mibali te soki obimina ye kaka et en plus mwana wana azwi zemite à partir ya wana okozala riche pas possible. Yango pe papa Serge de son côté tellement qu'il était désespéré azalaki na eloko akosala te ye susi na ye ezalaki kaka azwa mbongo azala riche makambo nyonso échanger na vie na ye. C'est ainsi que papa Serge na biso akendaki ko bimana mwana muke ka ndenge ezalaka akomi na ye bapokwa omona telemi na nzela na pembene ya veni azozela bana mike ka ndenge ezalaka na bafamille mosusu omona ti 19h botinda mwana kendo somba limete kende somba sukali kendo somba lipa aye komona ka mwana muke moko azokende batindaki ye akendo somba sucre nde papa Serge aye ko récupérer mwana wana aye ko bimana ye tango abimina ye makila wana na mwana wana azalaki na ye mwana moseka zoka mwana wana deja ka ndenge boyebi azalaki deja na ba période na ye ya mabe bino moko boyebi deja bana 15 bamonaka deja makila bandeko nanga na mwana wana nakobima na zemika le même jour ekotaki yango yaki kobebisela papa na biso Serge Mwembo makambo ole azala riche makambo na ye nyonso eyaki kobaluka bandeko na ngai ekomi kosala ka pasi pe mawa mwana batu na zemi imagine ozwi pe zemi ya mobali oyo tikala kolinga te ya mobali oyo tikala koyeba te ya mobali oyo kaka na butu moko vi na yo nyonso ebebi. Bandeko nanga histoire on azobetela bino ka ndenge toza na film na biso ya My Brother. Film wana ezoleka epa ya ye moko Poutine de l'écriture Belvi Kandila Patrona. Bandeko nanga ezaka pasi pe mawa. Ezo sala pasi mingi na motema bandeko nanga makambo ya somo makambo ya mawa makambo ya kolelisa makambo ya kobangisa na niveau moko pas possible. Ebele ya batu bako ya kofinga nga mama etwali ni falo yebisa biso ke eza théâtre. Ils ont besoin de commentaires, na batitre quand même la famille. Film eza film moko kitoko. La plupart bandeko nanga na pesa na nutoli. La plupart ya batu, surtout ba jeune ya lelo, la plupart des gens baza lisusu na patience te. Batu ebele, bakoma na bango ko envier kaka vi moko ya mbangu. Omoni mutuki nganzi na mutuka ya sika. Oyebi te ndenge nini azwaki mutuka wana, oyebi te ndenge nini azwaki musala oya zanango. Mais yo monika kokomi ko envier batu mosusu lelo ona kilelo bakomi kokota na bandako banganga pamba batu elbele bakomi kokota na bandako ya banganga la famille pamba. Pourquoi? Parce que mutuki nganda sala kiboye nga pe fona sala mutuki nganda kenda kiboye nga pe fona kende mutuki nganda lata kiboye nga pe bilamba wana ifona lukango kana kendo lata. Na se ya moi la famille mutu na mutu azalaka na bénédiction na ye mutu na mutu azalaka na ta na ye mutu na mutu azalaka je m'excuse na ngonga na ye la famille soki nano eza ta na yo te ko forcer eloko te kande na lobaki na ebandele eza na bato mosusu oza na étoile na yo nzambe ako permettre te ke okota na ndako ya nganga yango bomonaka bato mosusu okotika na ndako ya nganga nakobela liboma obeli liboma bato mosusu nakokota na ndako ya nganga nakokufa okufi eza na bato nyonso te oyo nzambe andimaka te keno bakendo bebisa ba étoile na bango na bandako ya nganga te
nganga banganga o bandeko na ngana yako yebisa bino vérité tango ke kokende kana na ndako nganga ye nganga kutu souffrier ya makasi na banda ebele ya batu o balandaka Étoile Ines TV balandaki émission moko na salaki pour na pasteur Mike Kalambai après concert na ye ya Stade des Martyrs eza na nganga moko ayaki azo déclarer mbongo na ye pa ya pasteur Mike Kalambai soit disant que non pasteur Mike Kalambai a kendaki komona ye ayebisaki ye ka kofuta ye mbongo mais après concert pasteur Mike Kalambai atikala kofuta mbongo wana te mais soki otali ngangango souffrier ya makasi otala ye penzo lobi oyo atakutu kolia ezalaka pasi pe mawa pour que alia nganga ko ya kosalila yo ke ozala riche ozala na bambongo ebele mais de son côté bandeko na nga atakolia ya kolia oyo eza pasi na côté na ye sikoya kosala yo riche na ndenge nini aozwaka ba étoile na yo yango nalobaka toujours dans la vie il faut être patient il faut être patiente ata soki biloko yo simba lelo te yebaka ke no un jour ekosimba soki oza mwana nzambe soki otiaka mabolongo na se ya moyo eza na mutu moko te oyo ayaki kotika moninga biso nyonso ka ndenge boyebi toza baleki nzela biso nyonso toza apele ya richesse parce que oyo oza mwana nzambe yebake nyonso oza nango ezodépendre na nzambe peut-être de ton côté omona keno nga naza pauvre mais epai ya nzambe na miso ya nzambe nzambe azomona yo riche penza ya makasi ezalaka bongo donc kobangaka te ona kende na ndako nganga pona promotion ya musala okende oui bien sûr na ndako nganga na pona promotion ya musala mais yebake tango na okende eza pona durée moko boye déterminé et ozala na temps moko kaka na poste oyo bando kokende na ndako nganga bakoya un jour kolongola yo bakosenga yo un jour ba sacrifice boma mwasi boma mwana boma mama boma papa mais soki otie mabolongo na se oza na besoin ya promotion. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu oza besoin na promotion tie mabolongo na se omona ke promotion na yo wana okovandela ngo des années ezalaka bongo la patience paye la plupart des gens lelo baokende kokota na bandako ya banganga par manque ya patience na tango okota kuna eza pour quelque temps un moment donné omoni kaka ba richesse nyonso ekwei na mai omoni kaka makambo nyonso salela makasi nyonso ekwei na mai ekozalaka pasi pe mawa mosusu osi oboma bandeko na yo mais soki peut-être ozelaki ta ya nzambe ngonga nzambe omona keno okolia mbongo na yo okosepela na bénédiction na yo na ndenge moko ya kitoko coup de chapeau na ye moko poutine de l'écriture Belvi Kandila patrona kandela lobaka moni mutu soki aosala musala bien baapresiaka ye babetelaka ye maboko bakumisaka ye pe na système moko ya bien la famille tokomi na biso na mwa suka partage na biso oyo penza suka wana tokomona na lisusu na bémission na biso mosusu bozala toujours branché et scotché sur Étoile Ines TV na système ya Tokos.